suite mo ba Belgique. Sandra, aux 8 chances, il y a quoi comme mon maman, il y a première dame de la République. Sandra, au moni n'importe comme Mobutu, on est ce qu'on fait dans mon kilo à CT. N'importe à Kabila, pur les sous. Mais bien sûr, tu as un peu ça, il a roté ça là, mais là. Maintenant, le bannier, le moko. Maman Denise a dit, oh, yozo le bâti. Tu profites de la montée, maman Lamou. Il y a maman Denise qui a voté. Tu profites de la montée à Malamou. Il y a chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Lombote. Baba Ninga na ote mon amotion. Madame, au longwe, na niveau na yo, pour se comparer na maman Denise. Oui, bien que, osa pena niyama vana na zamba. Madame, osa escroc, wa moyibi. Na bo okota na détail ya buzoba na yo, mais eloko na ngolo ba na yo que ce qui est le chef de l'État, président Fatina, maman Denise, bazalaka bien, to profiter na moté mamadame na bangote. Tout le monde a un chef, camarade ya camarade na koufi. Tout membre mora IDP sa koufi chef aye. Chef le chef de l'État la chef de l'État et à l'ité que au commis spécial pour qui m'a battu aux alaka na vie à yo non. Tout le monde a un chef a fait un peu anniversaire doit faire vie normale. Et là ici as a human being d'être en anglais as a moto as a makila à l'impe kozana batu nyonso. Lelo naba o bakana ko simba ta mokozi na loboko te mo simba pour fatia humble ala kisi ke aza chef de l'état maza congolais le ba congolais nyonso ceux qui m'a benga ko na téléphone ya mabite ba benga pe mutu nyonso na téléphone bandi lelo te uta tango akala ba téléphone et ala ki ba télécell et ala ki ba téléphone a signé ala ki mais lelo esprit ya kindoki oyo za nanga ko enregistrer ya kocha ba enregistrer na ndaku na yo pona osela mu business mu yibo za escroc madame et si matin d'ailleurs na lina e banane mutu nini agent nini ya ba service secret RDC oyo yo obetara toloke au travail à kanaye pour enregistrer quand même ba politicien benga otindaka tolanda osima ya mibale nango ebisa oboye mutu aza sima na yo mwasi ya Hippolyte Kanambe alias Kabila oyo ayambaki yo na fin octobre na Bruxelles Madame Olive Lembe na fin octobre ayambaki yo bosolola ki nini Madame, on est bitumbo tout ça on a M23 et comme il a souka tout le monde qui est vers la paix. Si quoi bino va utiliser bino ba canon pour la opposition ezwa maloba ou bien pour na Kagame ACP là. Aux femmes congolaises comment on compte en jaba rwandais. Il y aura ici ba audio na no bimisinde et ko sous batu bako bako lemba maman Denise Nyankero hein to ba oboya fachi maman on ba audio na wana to linge susu makasi bi ba congolais to linga suma Denise makasi to linga su président Fatima makasi o maman Denise osa na kati ya Congo première dame mon côté à Salamo banda Congo sala comme Zaïre na rappelé wa plus de 2500 enfants au bazar dans le monde entier. Banda na Maroc, na France, na Belgique, na Angleterre, partout aux États-Unis. Au moment de nous assoika soin na bango, ba étude na bango, vie na bango nyonso. Bana musuba kana ko ya pototi. Mais lo bana poto. Au moment de nous o yozo finga. Azo tangisa bana wana, alei saka bango ba bela butu moi, vie na bora ma Denise Nyankeo. Mamoza ndoki oza mabea.
Yo kanisi ba audio non ozo publier wana to batobo ya maman Denise. Maman elle était au contraire. Nzambe nda utiliser pour balinga suma Denise makasi. Ozoyoka. Yo kana bisa yo. Bakisa ba audio bomba qui sont publiés, na autorisé au bimisa sur ba audio. Mais dossier non total. Ozoyoka. Au monde na Bruxelles. Maman elle était confiance à mon kieba pesio. Alors on peut ça ba faux audio, ba faux enregistrement. Il y aurait eu au humilier maman Denise, top chef de l'État. Makambo ozo sala et elle attaque au sala maman Denise, au sala contre la nation. Naibisayo. Ba attaque nous sala et elle contre Congo, contre la RDC. Pour mutozo comme ça robater là yo. Moi ça Hippolyte Kanam bozonga na pouvoir te et puis ba mo bien que ça comme tient en danger au moko. Pour ne pas que mon bal même ça bomio. Mais moi Denise au salon mabe mo côté mo kolo mo pété au l'autre mabe. Osoka. Mais au moins on a besoin de trouver de la na pouvoir on aébissio bien. Au monde. Mais là on a ça pas na ya munene. Keba. Muto abatami na sima ozokansaka zobatela yo moi ça Hippolyte Kanambe oyambaki na fin octobre au sundolao oki madame keba au sundolao ozoyoka akusundola yo moi si wana moi ça Hippolyte Kanambe oyambaki yo oyo atindi yo obimisa ba audio oyo atindi Hippolyte Kanambe ozonga na pouvoir te et puis bango bien que ça comme en danger au moko. Pour ne pas que mon bal même ça bomio. Mais moi Denise au salon mabe mo côté mo kolo mo pété au l'autre mabe. Osoka. Mais au moins on a besoin de trouver de la rana pouvoir on aébissio bien. Au monde. Mais là on a ça pas na ya munene. Keba. Muto batami na sima ozoka nsaka zo batela yo. Moi ça Hippolyte Kanambe oyambaki na fin octobre au sundolao. Oki madame keba au sundolao ozoyoka akusundola yo moi si wana moi ça Hippolyte Kanambe oyambaki yo oyo atindi yo obimisa ba audio oyo atindi yo bosala ba mixage na ba application ya mungonga mama Denise ya mungonga mama Luta na ba audio ya mama Sylvie na ebisio mama wana osundola yo peuple congolais. Tous en a confiance. Il y a Maman Denise, chef de l'État. Tous ceux qui aiment faire la paix. Oezali, Bitumba, Oyo, Ezuta, na Rwanda. Tobate la pouvoir na biso. Merci beaucoup. Na Osbor Landangai. Tout ça libre, biso nyonso. Fatih Béton toujours. Victoire et peuple congolais. Mais yo, Zalaka na ba Rwandais. Tout à la dossier nao.